Voilà, bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour Nababuni Nanga. Et tout Batalara Dorcas, c'est Bolokoko. On dirait que de Bolokoko officiel, merci de partager et surtout merci de liker et de commenter. Binonio sur Bolinganga. Ngapi na linga bino tellement. Merci na batutu, ba Gaulois, ba gladiateurs, les abakou du monde. Na pesi bino ba mbote, tout que nous reconsommer ba film na biso, tout que nous partager. Tout que nous liker, tout que nous commenter, ba bakou nyonso ya monde entier. Ba ba lingara mams. En tout cas na bengi bino ba film na biso déjà disponible. Na SB kuna toza bongo na Montrone, na les abakou de SB toza na convalescence. Combatusme, si je ne me trompe pas, voilà. En tout cas, to kende rota ba film, to kende like, to commenter, ba oyo tout ba lingara l'impératrice, ba oyo tout ba lingara la maman des abakou qu'on a bengi bino to consommer ba film na biso to partager, to like, to commenter, et ça vraiment façon ou manière ya relaxer si la que to lingara to portaker na cœur. Bima na futilité, bima na distraction, bima na ba bêtise, bima na buzoba. Parce que nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour soutenir l'artiste et comédienne, et l'actrice aussi, comédienne, au nom de Sila Bissalou, nous sommes là pour soutenir, il y a un béni, babakou, nous sommes le monde entier, balingara boloko, balingara biso, en tout cas, je vous appelle, boya, ebele, erosa la bien, ndenge, ya rosaranate, parce que nous avons vraiment, moi, mingi, na besoin na bino, Gaulois, les abakou, héroïne, héros, nous avons besoin na bino, écouter la film, et surtout, ya partager, voilà. Et combien de minutes déjà? 1 minute. Donc, je fais cette vidéo de 15 minutes. Na 15 minutes, non, sa vidéo, oyo. Naye, kolobela. J'ai, en tout cas, non, na qui passe. Des fois, na question dormi tout dans ce qu'on est là, bon, babakou, que boya ko expliquer nga. Toza babakou qui a président, yo choix, bo, toza babakou qui a Karine, toza babakou qui a Pamela, toza babakou qui a Sila. Veuillez d'abord me répondre, s'il vous plaît. Boya répondre. Parce que non, il y a toza babakou qui a nani. Normalement, on dirait la confusion en fait. Et ça nini, cher ami. Ma maman, ba papa. Si là, na makambo sala, pardon pour me dire ma distraction. Si là a des choses à faire. Marambo bon ngo ça n'est pas si là, toi ba la musique na théâtre ezalate, pardon. Toi on a besoin de bana résister que pas si là, té to lingite. Et ama moi musique etika na musique. Bon compare ma musique que boya na théâtre, to lingi biloko té. Bon tika si la vivre dans tranquille. Nazoka pasi lelo batu même na ba commentaire. Na kati ba vidéo président d'autres na YouTube TikTok, batu ba finga ye. Moyibie, zongi sambongwe, moyibie. Mais tout ça donc na ba chaîne ba ndeko mususu, tozo yoka ba vrai vexo, ba vrai miyibie za banani. Banani o ba yibi mbongo ya Tombo la Star. Bande rolanga, non fungula bino vérité mort dans poste binoté. Président Yoshua sali 3 ans, il y a quoi encadré, to ya koloba kaza président na SB. Franchement, depuis président européen ya biso ba chroniqueur na ba chroniqueur. Donc comment un peu na limite. Aza mutu. Batu nyonso bozana na kati ya dossier, na rolo bateka bwana ba parti ya mabe. So na lobi bon attendre ba punir nga. Boza batu bwana mo ba bola muna bino, mais mabe na bino remet au déborder comme les 4 mabe. Siko bongo za mabe. Président, on a maîtrisé biso pendant longtemps. Donc, ça c'est toute la vérité. Parce que parmi biso, tu vois qu'il y a un dérapage. Bazaki bata mitu et ça rabete biloba loba. Baza très chaud en fait. Ça va monique va y excusez. Na mabe ya président Yoshowana quand même a maîtrisé qui biso. Le comme Toroma Nam, comme on a comme moi structure mon boy, il y a ba chroniqueur, na ba chroniqueuse, il y a SB. Le Toroma pour le mot c'est le président Bengi Binoté et le pour Bossala té. Aussi le problème le président Yemoko Azawa n'a pas faire partie ya ko communiquer batu. Problème pour ekomeli. Bandero nangai les abakou du monde. Toza wana pona bangote oui. Wana président ngam na loba na bino toza na pona président ni pona ba Karine Papa Mela. Toza pona Sila.
Mais il faut tozala quand même reconnaissant na mwa bolamu ya mokie ya temps oyo motu wana avandi na biso. Po je ne crois pas bino bato bozoya kofinga ye ke sila moto aotinda bino bofinga ye jamais sila koko osala yango te parce que sila azalaka na humanisme, sila azalaka na bomoto. Soki sila ye moko aza na respect envers président, notre ex-président peut dire, comment biso bapandisa yango ya sila tokoza na respect envers mutu wana te. Abomi mutu te, afingi mutu te, asali eloko moko mabe te. Eza eloko elekaki ya nkulise bakoko gérant yango to babimisa yango en public. Lelo tomoni kanguru ye wana azwi yango ekomi matière mpo na ye. Aye na télévision akomi oloba. Sila avandaka na bato te. Bozalaki na besoin ka bafinga sila bongo ke sila aza ingrate. Sila avandaka na bato te. Comment ezalaka na bata théâtre ekomi ntina bata bureau na ye. Omoni ke boza méchant na ba méchante. Parce que lelo mwana wana asali émission mpona kotraite sila ingrate. Bino bobima te biso ne faut te bino to répondre. Mais problème oyo bandani bacréé yango eza bino. Yango nazo continuer kobeta sete koloba ke botikala jamais kolinga sila. Si c'était moi sila, oui, président Kende, ex-président na biso alongwe déjà kei, mais les deux wana botikali bo bato aussi la robe na bino sous pembeni, si la fois boka bino musika. Si la fois boka bino musika. Parce que boza surtout digne roza pembeni ya sila te bo ba ta confiance te. Parce que si boza ba ta confiance, problème moi ngai bima na média te bat banga ba yeba ngote elinga la gérer. Mais eux vont se permettre que bon c'est loko wana na misu ya batu. C'est-à-dire que bozalaki nango vraiment besoin mokile yeba yango. Bolinga ko bimisa identité ya sila comportement le vrai sila. Yango nazoloba ke lelo soki sila kokweya, vous êtes à la base de déstabilisation ya sila. Parce que boyela biso ke bino ba chroniqueur bolingi bo déstabiliser sila bo panza sila na batu or que za bino ne bozo la base de déstabilisation ya sila. Bino ne bozo la base de destruction ya sila. Pourquoi bokomi kofuta ba journaliste et ba finga président Yoshua? Pourquoi? Ici, je m'adresse à Karine Napamela. Yaya, likambo ese esili bona besoin ka dossier yango eyaka bato batangaka bakombola bino to ndeni boyoki miniature elengi boyoki elengi ya gu ya kotangaka bakombola bino esa bino plaisir bato bavai na babwe baye kolobela bakombola bino boyoka yango bien esa bino ndeni toyebi ke président esi alongwe na poste na ye aza lisusu te toyebi yango epuis alobi yango mpe bien toyoki meme baaudio alobi ke aza kose faire partie kozala lisusu président ya les abakouk te atikali abakouk simple parce que ye na sila baza na barelation na bango à part relation ya kozala président. Pourquoi koya kofinga mutu kofuta bambongo bafinga mutu pourquoi mutu abenganga te là je blague pas quel que soit président quel que soit Karine Pamela ngo kutu nayebi yo te mutu abenganga te parce que oyo bolingi bosala biso na ese nga naza mpona sila yaya akomeka te ebana ndeni mpo sila ye moko afutanga mbongo tina fingele mutu bo bino bofutanga mbongo nafingela bino bato ndeni ebana ndeni so namoni bino bozana mpona koluka kodumine sila kobanga te na oya keke so namona yo tia loboko moko na sila boliaka na sila yaya etalinga te si fo na ye naloba na koloba na obanga bino te mpona pema na pema mutu te en aucun jour bomona wana tomboli telefone wana osenga mutu eloko tosolola pembe parce que oyo bino bosala eza diminuer sila faire ridiculiser sila likambo nini esilaka te filme yesu kuta ebanda esila bongo problème ekosila te lobi na nandi live moko ya soi disons les abakouk na kati ya tiktok bazofinga président moyibi mpo na nini moto esi alongwe botika ye toboye elobamaki babakouk bazalaka so moto alongwe bandi ofinga ye tolingi biloko wana te
toboyi biloko wana. En tout cas, tolingi te. Protégez fila, s'il vous plaît, les abakouk. Toboyi na biso ke président lokola lokola bango balingaka te bazi kofinga te biso tolingi na biso yango te. Bino moko nde bobima na télévision bosala balive na bacompte na bino moko boya koswa na bino na président bokotisa bachroniqueur na bachroniqueuse na kati ya badossier na bino te tolingi te. Boyoka te ke tolingi te. bana bato ya batiktok baesika baodefendre sila bango mokotisa bango na bapolémique na bino ya salite bamatala bani babando finga président moyibi so président alobi ke bosombele veste mabe nini eza balobi c'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel mabe eza koyiba s'il vous demande où est le mal sike ngai navandi nango yeti nasengi babakuku mbongo nabi te babakuku bosombelanga peut-être liputa sike eza mabe nini nasengi bino po bible yango moko elobi senga bakopesa yo koyiba nde eza mabe soki président aye kosenga bino bosombele billet. Où est le mal? Ane Dieu mon wana. Où est le mal, cher ami? Problème est ça wapi? Est-ce que boyoki po ba video ba audio on peut obima toyoki place à yibité tozo wara ba yibi des personnes ba yibi oh kuna bi mobile nanga mta yibi mbonga tombola star oh kuna tozo wara bango nde bazo yiba bozo accuser ka po asenga ki bino mbonga billet tout asengaki bino mbongo bosombele veste. Est-ce que bilamba tout ya lataka na vie na ye est-ce que za biso babako bato sombango tout que biloko yo s'il vous plaît en tout cas je vous en supplie toza na ba film na marché bandeko ba bolingo toza na ba film na marché totika biloko yo nous sommes pas là pour ça s'il vous plaît. Laissez Sila respirer en paix sans ba problème na bino toza nango besoin to botika Sila respirer. Allez, tu l'as bêté Jérémie, Mara Jérémie cinéma. Bêté ba Jérémie, c'est pas gagouana. Et ça qui te roté, ils ont bien dit, c'est pas bien. Mandeko. Bozo condamné Sila, Asali Binoni. Bozo condamné le président, Asali Binoni. Yeah, tout senga. So na nzala na oganga na bi baba coupe na nzala. Bokangela nga mutema te bopesanga. Parce que tout ça déjà famille en fait. Oh, ils ont déjà famille si la paix s'habille sur Bino. Bino peut famille si la paix s'habille sur Biso. Si je manque Naroya, je manque les Abakouk. Aidez-moi. Où est le mal? Il y a un monde na vito linga rozala ba vrai en fait. Na préféré Silatik à la son bureau. A travailler na manager ne parce que ça déjà manager Yann, ba travailler na Yann, ba travailler na manager na ye. Ba ça la tout na manager na ye, bino botika ye. Au soi-disant ba proche fille la nion so wana bo lomba. Et puis bon bateau et bien en fait bino bolongo la bato ebele pembe ya sila or que bato na bazalaka bien pour na sila beaucoup sila bato makambu pembe ya sila ba rolling vinga ba kufa ba victime pembe na sila ba oncle des Abakouk alors c'est la promotion très bien à SB mais lelo a existera lisusu te bo benga na bango pembe ya sila po bino boya bo luka bo détruire bo déstabiliser SB te bo déstabiliser sila te wana tana lala ki na olamuka mbangu esimba te botika Sila vivre botika kofuta ba journaliste mbongo bando finga mutu moko boye to boyi yango yaka yo moko fungola pe compte YouTube na yo vanda yo moko sala guerre na président yo choix pe vanda yo moko sala guerre na yo na bango bosala ba guerre na bino moko biso to na kati te po bosala likopa to liara te to melara te na likopo na bino ya bwana rovanda kofingaka biso basitoche air nyonso biso bato ya nzala bino bato ya vie le roi bino bovandaka na poto biso bovandaka na kishasa tokoma bato ya nzala on accepte kinzala na biso me na kinzala na biso neti nga na kinzala na nga nasenga yo te
nasenga mutu te donc botika bato bavanda toboyi na biso toboyi na fila na biso toboyi na fila na biso tolingi na biso problème te botika fila tranquille déjà bino nyonso moi je vous informe les abakout Karine Pamela président babango misato baza lisusu digne ya kozala pembeni ya fila te mpo na nga basi baza batraitese mobali aza traite bango misato wana baza lisusu dina kozala pembeni ya sila te donc meme ezala yo Karine kende Pamela bokende botika sila tranquille toboyi na biso babétise na sb na biso toboyi buzoba tane kanguru ndaye kofinga sila donc bopesi matière plus matière eza ebima te boluki bato babela sila kaka boyi na baproche na ye bino mo baproche ya sila boza mabe boyoko kose gere te ya sila nini ya sila nini na kati eloko ni sila azokufa na kati ya ye nini innocente azali bosali réunion bomisali makambo nyonso boyoka makambo nyonso na suka bopanzani ya sila ndeti nini problème asila eza wapi o sila fa kufa victime na dossier wana problème neza alie nini ameli nini avandi na bino mabe non botika ye bosimba na bino banzela bokende botika sila existe botika sila vanda na ye acréer bakambu na ye atravaille na manager tokotravaille abakuku aza nanga d'accord commenter toboyi baproche toboyi bureau tolingi kaka sila atravaille na manager na ye tomoni depo aza mpe na manager wana makambo mabilonga mpe ebele totika sila travaille na manager na ye c'est tout toboyi na biso toboyi na sila toboyi laisse sila bisalu tranquille botika bacommunicateur na bacommunicatrice ya SB kimia toboyi yo mutu omoni oza na mbongo na yo ebele yo moko fungola kamera no ya kofinga président kofuta membre ya SB moko mbongo tafingela président mutu osala ngo lisusu azali mpo da toyokani tobengai da tozwi d'accord tobila yo ata babengi oboya yo mpe koso bengi oboya toboyi boyi bokoso tomakakini ezanga ntina mpo sila yina bato bino mo bato ya mabele kwa bolongo pembeni na se boya beza bato ebele bafuma balongo pembeni na sila toboya yango tokozi na lobi mbango ya solo boki toboyi yango en tout cas toboyi botika sila kimia na suki ya bizu là-bas